toujours ya moko yebie media liga matema nani abakita yabaki selanga shirina ngaya memaganga na mabata wa keba mukila nzambe makambe belendeko okoyoka nano oyoka te masi polémique okoyoka ba masolo okoyoka awa watu bandisi ko masolo ya batu to koti deja makatsa makamongo lisolo ya Sylvie e bandi bokoyoka lisolo ya Sylvie wo butunyo boyebi Sylvie o jiba yemelaka Sylvie o pardon Sylvie o kofia yembaka abwakelaka jibe mpia na mbwakela masolo na ye yango ye voice na ye bimi boyoka mo voice muke après to ko développer na suka nde bokoyoka voice ya Sylvie na kitoko takos ndia wana otemela omona ngo bato ba partager Abibana nanga bana boy bango na musique za ya mindele za ya nini. Et on a un prix à payer que tu vas répéter toute ta vie. Alors il faut ma pega te ma roba. Ah. Oui, avec non, on a je prendre de la bango ba kokike. Ba kokike. Aboya on a la tina moi. Balobine, ouais, a changé Liloba, a changé. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici est l'homme Cécinatir, le vieux père Nabino. La plupart de vous, vous me connaissez déjà. Est-ce que Nazé Sousmoutako s'est présenté? Mais oui, puis il y a toujours des nouveaux qui sont venus. Welcome na team, équipe Yangoyo et Signature et l'homme. C'est-à-dire, tous ensemble. Ce que vous avez déjà depuis Kala. Mais quand vous likez vidéo, vous partagez les vidéos, comme ça là, toujours tokos. Boyebi les vieux pères nenge tokota monde ya biloba loboyo makamba biloba loboyo e robeta biso film mokolo mususu puisque tozana ba vérité mususu toyebi moyen to lobaka yango ezate po foto kanga munoko eza lokola balobaka ndenge batu ya ba occulte umoni ya balobaka ba société secrète so oza na kati ya société secrète okoki kobimisa ta secret moko ya kuna te oyo etikalaka kuna oyo ezalaka kuna etikalaka kuna alors mais mokili ndenge ekoma internet ndenge ekoma epesa bato mwa privilège mokie basecret bimaka kaka mpo nzambe akotikala toujours nzambe d'ailleurs kuna ezalaka soki osa obebisi mibeko bakokata yo kingo eza baserement basalaka batebele ba éviter que les moutou na biso neti président na biso moi c'est que j'aime na président Fachi aza quand même véridique ayebi saka biso ba vérité alobaki na biso déjà que ye aza mota freemason donc wana eza lisusu débatté ezali likambo ye moko alobaki que aza mota freemason donc yo neti yo bonanga to sala nango débatté c'est-à-dire toyebi déjà Fachi aza mota freemason aza motu ya société secrète oyo yebani ya sala ba vidéo et les cas donc les ali kamba robo momate kokenene na église bo bato ya neti na freemason bakena na bango ba église ba kokena bango n'importe quelle église bazana bango na problème te côté wana ba pesa bango toza so pour ba vidéo eza na ngona internet eza na ngo mais ba secret na bango ya kati balobaka te neti ba biloko ezalaka ba biloko monsieur ezalaka pour bango pe bazana ba biloko mo ba cérémonie na bango basalaka oriko bimisango te soko bimission bakoyela yo represa yekoya po bango baza danser bako tinda mutu moko boya leka yo yo koyeba te ke mutu wana mutu na bango aleki yo baza misike koma yango balobi société secrète donc o eza na kati kuna tika bango koye kolingo yeba te ndenge bible lobi na Deutéronome 29 o eza caché eza ya nzambe donc yo kokende kofuye yango te so yo ko fuye yango pa ndenge bato babelaka maboma. Bon, eza na situation moko koya mikolo eza koya polémique moko koya ou bien distraction moko koya na peuple faut boza la prudence so boza prudent de bo toko sambale na kati ya masolo wana pona nazomona vague moko eza koya bo lobaka le vieux père yo ebaka mawebi makambo ndenge ni non sans tozo comprendre ndenge nini tozo biso otalaka basine du temps basine du temps ndenge ni toza ko étudier ndenge ni to étudier to moneke vague moko mupepe moko eza koya mbonge moko eza koya bon oyo tozo betela bino polémique makambo ezo legalelo eza ya makambo ye mususu bon awa tokoyi na ba vidéo moko ebi internet lelo koki opesa susu oki opesa mutu confiance te bon en attendant bo fo boyeba pa nazali na takoma na koma awa na mole takoma na fandi nanga na re
na place moko na bibo on a betela bino na lisolo avant to keto pusana. Donc vague wana goya faut la prudent. C'est-à-dire e vidéo moko zotambula ma ebimisi makambe belé. Na banza bino tu boyebi jibempiana za isusu mutu akolobela te. Boyebi pe Koffi Olomide aza isusu mutu akolobela te. Koffi Olomide ba star ya mboka na biso ti bango wana. Ba Koffi Olomide ba jibempiana boyebi pe Fally Ipupa. Mais boyeba ke makambo moko elobami na kati ya ba secret awa na yebi te soki bokokanga bato soki eza ndenge nini les opesa pasi yango wana conseil tokopesa kaka soki ozosolola na mutu na telefone il faut zalaka prudent oyeba nani ozosolola na ye mutu nini ozopesa ye maloba meme na bafamille meme na bapale yango ngai nalingaka kotinda bavoice te ngai nalingaka malamu natindi video ngai mona aza conscient ke natindaki nazoloba makambo mais voice namona yango baokotrike ngai okotikala jamais koyoka ngai na mpo natindelo voice so natindeli yo voice amoi ke ozala mwana ngai bana ngai mpe totinda na bavoice te donc biso ezalaka video omoni papa atindi c'est bien comme ça mpo ozomona ke yo moko ozobeta lisolo na yo. C'est-à-dire, na banzana na communauté congolaise, batutu bayebi Gérard Mulumba, batutu bayoka Sylvie wo, Sylvie ateki mwane, Sylvie wo, boyebi nze mwana, Sylvie zemia nani, comprendre. Na vie ndenge ezalaka bato bayebaka mingi bakufaka avant. Soko yebi mingi okokufa, po yebi ba secret ya batebele. Comme ndenge moni bakangi Puff Daddy wana Puff Daddy ayebi ba secret belé et secret belé ndenge fute bimi bo yango babombi po balobi eso batiki moto na mama vago mupepo ezako ya akoki kopanza moto ekopela po azana ba secret belé ya société secrète. Il faut pas bimisa yango bakobomba bokozela ti bokolemba bakobimisa te elika moko te ngoma po bayebi masolo ndenge ezalaka. Comme mukila nzambe makambe belea na yebisaka bino toujours kolinga te balia na danselele soki balia na danselele ocholie okende kopepula kumbanda fozala ka ekenge felom oyeba ndenge tozapo e bible baki tozotambula na balou rougissant bazoluka nani oyo bakodevore soki yo okwei na kana bango bakodevore yo pona ba devore yo te fozala ka toujours prudent vous comprenez kolingo yeba mingi te yeba kaka makambo eza tututu boso kolingo yeba mingi pa bato bakenda kosimba moto omoni bato nyonso bazoko pela eza na prix moko baganya eza na prix bapeyaka eza soit prix du travail bamisusu babosa makasi mpo bakoma epai oyo bakoma bamisusu babosa te bamisusu kaka bapepula makasi meme kopepula eza mosala fofula moto pepela po moto pepela antoka fofula ngo makasi soko fuli yango te moto pepela te donc yango balobaka énergie soko oza na énergie makasi pa yozali okomona ke moto wana ezi kopelisa moto makasi énergie mosusu eutaka pa ya bandeko pa bato mosusu boza na bango bazoko kombine na énergie na ezopesa makambo mukila nzambe eza tellement mabe mukila nzambe eza bien mais bato nde bakomisa mukila nzambe mabe lisolo moko ezoleka na kati ya réseaux sociaux. Comment ezali solo moko foto betela bino po bokombona boyoka pe na ba voice nga nazosala ka commentaire ndenge ezala kopesa toujours moi ndenge lisolo po boyeba ndenge masolo ezokende boyebi mutu mwana mwasi oyo babengaka Sylvie il paraît po biso to vivango te nayebi ete toyoka ye na masolo yango bomonaka Koffi na Jibe mpiana bayokanaka te ti lelo po Koffi ayembela Sylvie wana nzembo eza jeton eza nzembo kitoko te po balotuna kazi Sylvie zemi ozwi ya nani boyebi Koffi na Jibe bazala bato ya kote moko ya quartier moko te kuna pa bafanda kuna na bakini alors Sylvie azwaka zemi Sylvie abota mwana mondele ezala zemi mwana mondele mwana Jibe mpiana te mais na kati zi makambo wana eza mpe na mwa ba secret moko na kati wana o babengaka ba secret d'état autre zolobake société secrète okoyeba masolo wana te à moins kozalaki na kati kuna babeteli yo lisolo ndoko comprendre. Alors Jibe mpiana asala ba succès asala ba kombo mais mwana mwasi o Sylvie azalaka mwasi ya Jibe
mwasi na ye ya liboso soki mwasi ya ndako soki mpe ndenge nini d'après lisolo ndenge ezokende po tozobeta d'après lisolo po ezala te ke le vieux père moto akreye lisolo non d'après lisolo d'après audio c'est-à-dire nga nalobaka toujours soki audio ebimi toyebaka authenticité ya audio te me tosalaka effort todéveloppe na audio oyo toza koyoka c'est-à-dire mwana mwasi azalaki na jibe mpiana mais bafanda na jibe mpiana na bapalin oyebi ke na monde ya mystique bato ebele bazwaka mpeve epai ya bato mosusu énergie ya bato mosusu koyiba bato énergie eza na bandenge ebele mosusu babasi mosusu mibali mosusu bakoki kotinda motu okende atinda mwasi na ye kendaka kobima na mibali mosusu ntango bamibali wana baza kobima na mwasi na ye azokapte baénergie ya mwasi na ya binozo puisque balobi bible elobi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme afin que les deux deviennent une seule personne. Alors, ceux qui y na mwasi na yo boza ko s'attacher, bozo comme mutu moko. Alors, mwasi na yo soka ke ko bimana batu mosusu, c'est-à-dire ça en quelque sorte na monde ya esprit. Eza lokola mwasi na bimi, donc yo na mwasi na yo lokola boza moko bo bimi na mutu wana. Okomwa si nga soki naza mutamili ya mulili yo zomona mwasi na nga menga nazomona yo deja nazozwa o makambo sanke yo yeba mukile zotambola ndenge wana mukile eza na ba principe soki oza comprendre ba principe wana te epai bato bacholaka alors na principe wana kaka na principe biblique nde monaka ke muyini satana atravaillaka toujours na ba principe ya nzambe po koyiba makambo omona banganga musuba babeza oke kenaka bimaka na basi mwasi no fois bimaka na mibali mususu po yo epesi makambo et sala maka ebele surtout na monde ya musique omona yango monaka ba musicien bele balingaka toujours basi oyo ya mitu peta basi oyo ke akobizala na mibali ebele comment po bayebi bazozwa énergie yo po yeba te yo zomona ke mwasi wana za ngenga biso pe ba oto lingaka to kene toza na ba milliers to lingi ke milliers zala to kene ba mona biso omona mwasi olingi komona dale oke ozwa mwasi wana le yo wana nzoka bazo bendo makambu sanke yo yeba batu musu ndenge baza ne to tambola abwe batu musu ba benda bango déjà énergie ata sali ndenge ni na kotikala kopela lisusu te po énergie na ye si mutu musu sasa yelango to mona rango même na ba bo remarquer babilo muzu na ba quartier pa to fandaka na ba famille na surtout na bakine au mona le père moko boya zaka na la appelaka fort mais après bana na ye batika la zolela bana balela po papa déjà benda énergie nyonso énergie wana o batu balobaka étoile donc papa salela déjà étoile ya batu tout ya palais donc batu mususu batika lana bazana bango sans étoile ba vivaka bongo komba na monde pe ya lelo batu pe ba ko yibo makambu na balabala ozo tambola ndenge na lebisa bino ke ozo tambola ka ntsanga sa protection pour mutu nyonso ndenge tozalaka na mokili boye mutu to azalaka na ange gardien na ye oyo akengelaka ye soko ozala ba ange gardien na oyo baza faible batu musu ako yibo makambu na libanda comprendre il faut botobo comprendre ndenge nini nature nzambe za o fonctionner nature nzambe za tellement simple soko comprendre ngo ozala keba yango na ngana pesaka toujours conseil na batu kozwa keloka mutu felete eza code o comprendre soko comprendre code wana o vivre bien mutu moko o fungo la porte na batu te mais soko ozala mutu ya pesa ngaye salela ngaye kabela ngaye keba to continuer lisolo. Alors ndeko jibe mpiana boyebi ndeko jibe mpiana appelaka fort depuis ba wenge ba makambe bele mais ba secret d'état biso tutikala que jamais koyeba ba secret ya jibe mpiana ndenge masolo na yekenda komanto yokaka na sango ke jibe mpiana melaka ligodo to yo ba misusu dans makambe bima ya ndenge na ndenge pona jibe mpiana ke yo jibe mpiana mutasimba makamba wenge jibe mpiana mais to yebi makambo ndenge ne ezate po ba preuve etikala kozala te mais mokola lelo ka to la mokabo audio comme ko circuler ya Sylvie Mulumba Sylvie Mulumba na ipare azande ko ya Jekoko. Alors point d'interrogation bino pe boza na Kinshasa botika na ba commentaire bo soko boza pe na ba photo poto luki photo ya Sylvie ngo nazomona te mais ali solomo kitoko yango photo ko eveye batu baza na temps batu baye ba makamni eza koleka
Sylvie Moulumba pesi masolo, il paraît à comment même na sentir ya Fachi Béton. Mais makamusu salobi pour na Fachi Béton, et pesi buzoba, et pesi palipite, ya eza ya koyinda, mais tout ça la koponi, mukili nzambe. Tozoyo kakake, bino pe bokeba na makambo yo. Donc makambe belé il faut boire toi apprendre déjà na bato bazana kati kuna pour bino pe boza toza lever. Alors et ça l'indenge ni que jibe mpiana tanga zaki na barene wana mwana mwasi wana lobi bafana na jibe mpiana na libala. Mais jibe mpiana badaye kotinda azwa baba mibali mususu. Ozokoma donc mibali mususu bazo pesa MPV. Et comme na niveau mwana mwasi akoma ko prier banini prière na ezo simbate na jibe mpiana ebisa vérité que yo keba ba prière na yo wana. Donc moi si malama zaka ateka ke kosambela obe kokanga makolo. C'est-à-dire balobino ofungola makolo. Siko kofungola makolo pa nani? Pourquoi pour ofungola makolo? C'est ça. Au moins magama mukili yango wana mwana mwasi akokate suka nango abota mwana. Mwana bota kofi ayemba sikoyo. Sylvie Sylvie ozwizemie Sylvie zemia nanye oyebi nzembo wana batala boye zemi ya jibe mpiana te zemi ya mutu mususu keba bakofi baza ba prêtre yango wana ntango boyokaka bakofi no mide ba prêtre wana babengaka bango bino bokanzake eza ya baje eza ya solo prêtre vraiment po kofi aza prêtre même na butu bokebaka na bato wana ndenge bomonaka boyokaka déjà fabricate na opesa examen ntango fabricate alobaka bino kaza grand maître bino bokanza grand maître wana nini ya facile ya pamba aza vraiment grand maître bozwa makambo na bavanti Roma bamsu ndenge bazana baza ba grand maître bamsu ba bankelele donc so moni mutaza nkelele c'est-à-dire les king grand maître boyebi na film ya Chic Norris dit ba jomo baza boto mono benga ba bankelele donc Kofi baza grand maître aza grand maître aza na ba formule ayebi bele yemi okuta yebi ke bato babenga ka enganga okompa ezali kambo bato po ba makambo ebeta magana na ba cité. Alors na otiki la bino boyoka audio ya ndeko ya mama Sylvie yemo ko ndenge na zo pesela po na lobi pe moi toti comprendre boyoka ndenge ni masolezo ken même masolezo na ningi ko panza makamba fatite po alobi makambo ko neza makambo eza tellement kilo alobi ke fachi kutu comprendre fachi kutu na mwasi ne baza maladi. En tout cas, tu as été malade, il y a Fatia Zobela, on est malade. Il y a HIV, il y a maladie, il y a tension, comme président, on ne sait rien. Mais, tout ça, il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui comprennent, et oui, ok, Tolanda, à suivre. Non, on a été Abibana nanga bana boy bango na musique za ya mindele za ya nini. Et on a un prix à payer que tu vas répéter toute ta vie. Alors il faut ma pega te ma roba. Non. Oui, abi non, on a je prendre la bango ba kokike. Ba kokike, aboya on a la tina moi. Balobine, ouais, a changé l'Iloba, a changé l'Iloba, a changé. Mais tu sens qu'il parlait que avec son cœur. Voilà. Le pauvre. Voilà. Et là, c'est que tout le monde a un succès. Il y a un prix à payer, ouais. Maintenant, il y a le témoignage dans la mouille. Au moins, il y a un témoignage dans la mouille. Mais bien, il y a un peu de caca. Il va t'attendre un petit peu pour que je parle à Eh. Au petit prière, n'a pas rien à biso tellement de balles à la montagne. On te comment qu'à rien à biso, malam y a fallu à biso, batika en fait. Ata balinga te me babi biso to tika ite prière to matin biso akota na pièce osapela bosi omoni ba ke mutazo ya osepela na makambo salia oswani te lo ayi biso ke te ke ngana to yoka na ti moi si zaka kanga makolo te ona oye biso témoignage nanga moi si fala ko zaka kanga makolo te obekisi nanga musala comme ça. Mais est-ce qu'on dit que je préfère moi si on a un est-ce que c'est normal? Vraiment. Vous comprenez? Parce qu'on dit que banane n'est ah voilà. Mais encore ça t'a dit qu'elle n'a jamais proposé un pour mais Nicolas va essayer de faire là. Comme ça mimi à quel endroit t'as ici.
bah il sait que quoi va tomber sur le pas pour prier avant ça va déconner au comprendre. Voilà. On va cracher sur lui que c'est une bonne personne dans l'inga mukiliboya tout malade makasi l'inga mukila tout malade makasi on va cracher sur lui mais s'il que na santé na vie t'es toi montre mon côté c'est tout eh mon pied tourne dans ma ebele ba président des ana mutu biso ba koye bisayo c'est à prendre à laisser aux autres s'embêter. Ouais, c'est ça. Est-ce que bino boye bikati? Lobi maman ba soli na maman tika na souci ya yebisi pe maman. Lelo na kolala to pesi na mawa. Tant maman yebisi visa ke maman. So lingi mwana ndeko na otatu mukashi ndemo zolo ba wana. Otika makambo idepe sibulu bake. Mutu muso azata continuer na pouvoir, il peut plus. Et puis maman on a une vie. Natala pe bana na ngana mobali na nga Félix même na kati ya pouvoir même ngai mwasi na ye même ye to komi na maladie to kana te to koso mama botika ya pena pesi bolo bake mutu muso azata continuer na pouvoir, il peut plus. Et puis maman on a une vie. Natala pe bana na ngana mobali na nga Félix même na kati ya pouvoir même ngai mwasi na ye même ye to komi na maladie to kana te to koso mama botika ya pena. Eh non, on va au Sénégal, on a terminé au monde, on va pas parce que j'ai pensé. C'est à prendre à laisser. Aux autres s'embêter. Ouais, c'est ça. Est-ce que bino boye bikati? Lobi maman ba soli na maman tika na souci ya yebisi pe maman. Lelo na kolala to pesi na mawa. Tant maman yebisi visa ke maman. So lingi mwana ndeko na otatu mukashi ndemo zolo ba wana. Otika makambo. Ozo mona obi pourquoi na bibongo moni before ba soupçonna ki na mapango moko ya président omoni ndo salobi mama lobi to baka mama to so laisse je suis na buto mais est-ce que before wana bakanga kai bazongana na ba mama bazongana kuna na président yo to na ngabongo nga lobi na yibi pe ateponya bi il faut bosser en attention. Wana ya Serge abi aozongela so ya Sandra mais ya Sandra lobi songa na bina loba makambo mokili kufa itompi wana osenga ngaba mbongo mais songa na bina kindi na kota tina kati na bakombo ba before ibima po itompi wana mutapesa ki ba renseignement eza before et utaka pa bato ya kuna ya bango moko ya ba cuisine ya banini before wana alobi songa na bina cha bangwawa akope banana ba before wana na ba before wana ba makambo zo saela bango kuna po basala kwa bakota kuna so na bina panza ekopanzana ekopeba to kwese before bango sko fo ba chamiso na before lo moto na alinga ko masoki kester soki nani ex muta kondi makesa ko makomela ka makombe na est-ce que muta ndi mawo pour te dire mon colonel Sanadi na ce tala niveau ya mokili l'homme humain oyo bakatanda sali we connaît Sanadi ngapi Nadine Salomon azoyebisa bambakutana boye na boye tout ça et mama koma oloba amobakutana pa na ngai mais nga nazoboya na ngai mama azana ina libata et comme ya moto ke na restaurant to ke na makamba luta wana nga nazoboya na mama nakaba ya okuta na boye e kolata biso susu makamba Amerika biso ke ndenge ni kokuta bino ba kozake ne ba luke biso susu nazoyeba te Nadine tokutanela wapi oyeke Nadine akayebisi ka dope rabi Sylvia aza na souci ayebisi pe sa alobi na yebisa yo kanga masalo moko te soki bake kokutana na mama yo pe fozala oyebi ke donc yo akenda tuna salomo donc yo azongela Nadine menteuse ma soeur na obo kosinga na salomo tozoni ba atika ni jamais kosenga audience okozala ide wana eka na yebisi mama ngabi ya nga moni Salomo aza bizarre tala likambo na voué pa na tala yebisa ki Nadine bodoe Nadine akeyebisa pe et donc ko Salomo wanga nabi atikani oyebi ke na zui kaka na nini na ye na autorisation du civil Jean ba capture Salomo yango n'envoie pas Nadine m'appelle Nadine chez toi tu lui montres pour Nadine papa wangu ya bébé si on a tiens de comme il pas que maman possible Nadine
na oluka solution pour bakutana boyo tu na ngaso na mona kite nzoka nde Salomo atomboki mabe ke bakoseleka naeka na na esi na dina ça sert à rien aux on raconta dans Pierrot je m'en fous de dans Pierrot mais na ningi yo le kinango kanga lokuta te na bengi aye na lakisi sa boy ba mon côté ya bébé moi je te crois ngabité tu me crois te pota mo benga nga oloba na nga ke na sali yo blague ya nini ya mauvais goût bosiko tala ka niveau ya ke Salomo au ka bakuta na mamu alia kana dans Pierrot balala na Pierrot okosa na idée wana est-ce que vous en avez idée maintenant? Ils étaient à moi aussi à Etienne Mondele. Bah, tout celui qui Etienne Mondele a zanganga kishi. Donc c'est normal. Toyo kakabimana fati. Aïba 70 mètres au quelqu'un mode à 10 ans. Les cabadoji beaucoup mangana yégan.